Merci Nabino Baignon Sobo Mesana Kolanda émission Nabiso Yabino Balobi sans audience émission Oyekota Kalabanda pour Nabino sans vraiment ebeta porte na yango balobi lelo maman Simblancha Kopanzaka teke na moi de la femme nalobaka na sekaka pona zana kanda ya batute. Merci à mon boss soki Simblancha mangana ni boy na plateau balobi merci à mon boss papa na biso Pedro Kangila motema ya mama tete ngolu balobi lelo mama Simblancha Kopanzaka teke na invité oyo bino moko botinda kinga mwana musala na bino na kende Kolukela Bino. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production, Grâce TV, balobi chaîne ko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube, balobi ngamutu na lobiango. Ngamwasi lingala mutu na lobiango bakisela kanga la barbine de la princesse. Nebi ke boze belé bozolanda émission na biso wana na somona apôtre Jodoka imbela masasu numéro 6 bakisela kaye kitala nkolo wana na somona papa na biso chéri wana na somona pasteur Yannick pasteur Gloire bambote na bino ebele balobi lelo to kopanzaka teke na invité na biso oyo ngamwasi lingala na wuti kokundola. Bonjour maman Nabiso. Bonjour. C'est bon? Bonjour maman Nabiso. Bonjour. Tolingi to yeba kombo na yo nani? Kombo nanga maman Thérèse. Kombo na ye maman Thérèse yende to kopanzaka teke na moi de la femme le loto kolobelaka moi de la femme. Maman Nabiso Thérèse. Pona nini moi de la femme? Merci pour na motuna na yo. Pona nini moi de la femme? Moi de la femme elingi koloba ezali moi oyo yo ba pesi biso ba maman. Moi oyo yo maman azalaki reconnu. Moi oyo yo maman azwaki valeur yangwana ba pesa biso ezaki na mois de mars yango ba pesa biso mokili mobimba to yebaka na ko fêter yango le 8 mars. Mokili mobimba to yebaka na ko fêter yango le 8 mars. Mama tolingi penda olimboli la biso ngo penza lelo to yeba nanu. Pourtant mususu batu bakanisa kaka tango bazobenga moi de la femme ezaka pola tali puta okomona ba mama nyoso po mikolo bitumbeza na bandako bitumbeza na bandako soko sombeli puta te en tout cas libale si libalobi mabale belé kabwani kaka pona le 8 mars na koloba na ba mama boye le 8 mars ezaka kamokolo kolata liputa te mikolo nyonso mama olata kaliputa. Mikolo nyonso mama otambolaka bolumbu te olataka liputa soki papa aza na makoki ya kopesa yo liputa ozwi opamboli nzambe soki ezate otali na bilamba na yo ozangi yango te ozwi olati journée eleka eza kaka te kaka le 8 mars okopota na obeti nzoto obundi bitumba po ozwa liputa te le 8 mars wana bapesi biso pona nini eza mokolo o ba reconnaître ki ba maman ba pesa ki ba maman valeur na bango na société ba pesa ki ba maman valeur na bango bisika nyonso liboso ezalaki mwana na batango akalo komona mutu po atangisa mwana ne ya mwasi aloba ate yo vanda na yo na 12 ans 13 ans bakobala yo kokende na yo même yo vanda to tangisa ya mobali ya mwasi azalaki considéré te basi babundaki pona kolakisa mokili peke toza na makoki toza na kapasité toza na mayele elongo na mibali tokomona lelo bakobenga mwasi ministre azali mwasi avocate azali mwasi député azali mwasi femme d'affaires azali mwasi azosala maraîchère azali mwasi nyonso oyo akoki na makoki tozozela pe tobunda bana bazotanga classe basi pe bakoma bamason mwasi charpentier mwasi menuisier bazali eza kaka te ke po olata liputa po otalisa koza mwasi te moi de la femme eza na kolata maputa te moi de la femme eza na mutu eza sur le plan intellectuel égalité ya kotalisa mokili te mwasi mpe aza na makoki ya kosala lolenge moko na mobali tozomona basi bachauffeur bazali ezotalisa émancipation elingi koloba nini osali ba effort omati okomi na point d'égalité
elingi koloba te ke ndenge babi émancipation de la femme okomi na makasi koleka mobali. Non, mobali aza mobali, mwasi pa aza mwasi. Mais sur le plan intellectuel nde eloko esalisi biso égalité wana. Merci maman na biso balobi maman na biso aza vraiment clair na ba réponse na ye. Maman na biso ndenge biso basi to koma ko bossa na sika na biso. To autorité na biso ba pesa biso to ki bokonzi wana. Ba koma ko bossa nango komona mwasi. Mwasi ba bengi femme de valeur. Okomona ye alati bise lelo to somona basi ba koma tambola bolimbisa nga vraiment mitaka la bolumbu. Okomona mwasi alati pantalon amitiki nzoto nyoso libanda. Okomona mwasi alati basi bakoma tambola na basutia pamba vraiment. Tozo yeba te. Maman na biso Thérèse. Tolini no koyi kopesa pa baso basala kamakambo wana. Tolina kopesa na biso basi ezali bo mwasi oza na valeur ebele. Yo moko lokolo ozoyeba valeur na yo te. Yango mutu nyonso akosakana na yo. Soki olati elamba, otiki libumu libanda, otiki tolo libanda, mukongo libanda, mipende libanda, mibali mingi. Msusu azalika soka moni kwisi ya mwasi akomi excité atikali lisusu yete. Soka landi yo koloba nini aviole yo te yonde muto viole mwana bato mobali. Otiki tolo polele, libumu polele, mukongo polele, mipende polele. Yonde o viole mwana ya batu ya mobali. Ba mama toza na valeur makasi. Soki oyebi ba valeur oza nango oko expose nzoto na yote. Soko oyebi ba valeur oyo oza nango ba potentialité nzamba tia kati na yo oko mibatela malamu. Libala eyaka kaka te na olata kolan kotika libumu polele otiki mukongo polele te. Mobali alukaka mwasi ya caractère, alukaka mwasi aza na comportement ya malamu, alukaka mwasi ayebi kofanda na batu. Eza te ke otiki tolo polele libanda, mipende libanda nde bakolinga yo te. Eloba nango interprète na biso ya AGK TV, banda satana simba machine akoma kotonga, basi bakoma kolata mabe. Machine fo ezonge pa nzambe. Machine po ezonga epa ya nzambe. Mais lelo tozomona basi misusu maman na biso Thérèse bakomi ko se comparer na mibali. Bakomo lo ba soki mobali atie nga pe na tie, soki mobali abimi nga pe na bimi. Est-ce que tolini no koyi ko pesa pa basi ba osala makambo wana? Tolina ko pesa na biso ba mama ezali boy. Mobali atikali kaka mobali. Mobali babengi yende aza mutu ya train. Yo mama oza wagon. Okomona wagon na nzele tambola te sans mutu a train. Il faut mutu a train ezala. Mama mitia na esika na oya ki mama. Papa ata bimi aza na ye lokola avion apumbwe suka na nyonso aluka tamarka okita. Aluka pista okita. Soko miyebi akokenda telengana suka na nyonso oyaka na makolo na yo mama. Akokende telengani suka ti suka akozonga kaka na se ya makolo na yo. Mama na biso nini yokoyi koloba po na jour le 8 mars poto yoki ba mabale zokufa kuna balobi soko sombeli puta te libale kufi. Lelo ndere ba mama ba comprendra vraiment le 8 mars te. Okomona na bana mike balati ba maputa bazo tambola tozo ebate est-ce que ça kaka fola tali puta to ezanini le 8 mars? Le 8 mars ezali puta kaka te. Le 8 mars elinkoloba mokolo o ba pesa ki ba reconnaître ki mwasi akoki kotanga, mwasi azana capacité ya kosala makambo nyonso, mwasi akoki kosala lolenge moko mobali akoki kosala. Mwasi okokende koteka, okoki kokepe na bureau o sala musala ndenge moko na mobali. Mwasi okokende ozosala na cabinet moko. Mwasi mobali pa zosala eza ndenge wana eza liputa te. Ba mama botika kotungisa ba papa, botika koboma mabala pona liputa ya mukolo moko. Le 8 mars eza ka liputa te, le 8 mars eza mutu. Il faut eba ko réfléchir. Moi oyo teme eza nini, nga mama apport nanga eza nini, na koloba nini, na kosala nini na moi oyo. Eza bongo eza te liputa te. Ezate liputa. Merci bozala kebele pour na kolanda émission na biso ya bino sans audience. Balobi abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production, Grâce TV, balobi chaîne ko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube. Maman na biso to komi na biso na suka, bambo tene pa banani.
mbote na ngai ya liboso na pesi na pasteur na ngai apôtre Gédéon Kaembe AGK na pesi bana nyonso ya église Ebenezer Mission mbote na pesi libota na ngai mbote bana na ngai nyonso Elohim Shekina Bénédicte Promesse na Merveille ba mbote na bino nyonso mbote pe na ba oyo msusu na yebi to pe na yebi te Nzambe a pambola bino. Merci bozalaki ebele pour na kolanda émission na biso ya bino sans audience. Bambote ebele papa na biso apôtre Gédéon Kaembe na masasu numéro 6 ya bakisela kaye mozalisi na bango. Bambote ebele pa mo boss. Merci à mon boss papa na biso Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu na France. Bambote ebele pa papa na biso, bambote ebele pa famille na nga mandi yangu wana nazomona Rina Mandiangu, Niclette Mandiangu, Nadège Mandiangu, Bambote Bele papa na biso, Thierry Bambote Bele, pa ya pasteur Yannick, pa ya pasteur Gloire, Bambote ebele. Balobi soki na pesi mbote oyo na pesaka mbote lisusu te. Bambote Bele e pa ya grâce balobi mwana moko kitoko wapi na France Bambote na yo ebele. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV balobi chaîne yo ko combattre ba chaîne nyonso na YouTube. Nga mwasi lingala mutu na lobiango bakisela kanga la barbine de la prince. Na lobaka na sekaka po nazalaka na kanda batute na tikeli bino ba français na tikeli bino anglais balobi nga penza na fandi na nga na lingala mena suka na yebisaka bino ke na yebi yango. Quant à moi maman Sim Blanche, j'ai dit bye.